Mbote mingi balanzi émission lisolo ya mboka lelo tozo koba na mopaya na ngai oaza invité na biso professeur José Adolphe Voto lelo torbeta lisolo mosusu semaine uti oleka tosukisaki na émission oyo ya tobande kolobela kisangani oyo professeur Voto abetelaki biso lisolo mobembo na ye akendaki kuna atali mpe encore aza mokomi aza mpe professeur molakisi na nyonso ya monaki akomisaki yango na bapapier epuis alobi asuka kaka na bapapier wana te abino amema kino na etandoike tobetaki lisolo ya kisangani oyo ezali engumba oyo esangisi baculture ebele engumba oyo ezoyamba bapaya ebimisi bana mosusu oyo bauti na libumu na ye te totangaki bakomo tokendaki meme ntina ebandeli na bacolon tomonaki Stanleyville zape na lisolo akangami na yango na kisangani tomonaki Jean-Pierre Bemba tomonaki Jean-Pierre Ondekane tomoni pe batata episcope tozwi na kombo ya cardinal Laurent Monsengo Pasinya ye pe aza na lisolo na kisangani atangi ba politicien pe belé Joseph Kabila tata na ye pe na ye moko na tata na ye Gizenga baza ebele oyo professeur José Adolphe Voto abetelaki biso lisolo etangi sangisa kisangani na badwana mais lelo to yesu na lisolo misusu na ye to clôturer pe na kisangani déjà la semaine passée kasi lelo professeur José Adolphe Voto aye ko betela biso lisolo misusu mais avant la pesa nanu titre ya émission ya lelo to yamba nanu molakisi oyo Adolphe Voto oyo Azana plateau na biso. Bonsoir professeur et bienvenue na kati émission na biso bolimbisi na sangisi le poto na lingala. Mbote de Laetitia, mbote ko. Mais avant na pesa sujet na biso ya lelo émission oyo to sisaki ya kisangani ba pel pe ya kebele. Batu pe mususu balinga bayeba tina ya émission oyo. Po batali pe émission pe ya lolenge ya boye ezali pe belé. Yo okeka okepe obakisa si lisusu moko na kati ya émission na to za na particularité na yo mususu na lingana na yebi yango te siko lo banini wana particularité na yo mususu na kati ya émission ya lolenge ndenge za la kaka na motuna wana naza na biano na deux aspects ndenge présenter ngai naza journaliste pe na komaka mingi ba article de fond la chronique en tant que journaliste, c'est l'historien du présent. C'est-à-dire que l'historien, on va combattre l'histoire bazali. Histoire ya Congo, histoire c'est net en 2020 on a fait une recherche sur Makamboleka en 1900, en 1960, en 1910, en 1500 comme histoire. Mais biso journaliste to komaka histoire ya mokolo na mokolo. Moi ne suis journaliste au journal. Donc chaque jour on a comme actualité, chaque jour ce que c'est le 10 ans on a l'actualité, ce que on papier wana nyoso au sangisi yango et comme livre d'histoire. De façon, on a histoire, il y a journaliste, c'est plus authentique. Parce que quand on fait sa actualité, on fait ça innocemment, sincèrement. Mais avec le recul de temps et comme un renseignement, tout comprend l'histoire. Il y a un moment où, dans le cas où bateau va comme un livre mingi, il y a un essai, et ça va journaliste. Parce que pour vivre, et va témoin, dans l'actualité, il y a interprétation. Donc, à un moment où, la moussa na journaliste na tambola kande ne pe na komaka soki na page Facebook na compte Facebook na page Facebook ya pauvre photo makambo tout zo ba oyo na koma déjà donc ba chronique na komaka nde na menya on na makambo yo komaka na lokasa opinion sur la télévision parce que batonyo so ba yebo baza na makoki ko tanga te ba yo kana donc pe kala mingi te ba livre na chaque sujet wana net so que zo beta na solo ya papa. Ce sont des choses que j'ai vécues dans jeune âge, que j'ai vécu comme journaliste.
ça on embête à ma solo à Kisanga, ce sont des choses que j'ai vécues. Non, yo moko moni eza biloko yo kite bato tanga ki na kelasi, oyo kono eza biloko yo moko moni. C'est vrai qu'on n'a pas reconnu la passé, mais biloko pe la kominga moko. De deux, en tant que professeur, Moussa Nangeza Kolakisa. Au moins, j'ai vu des cas qui IDPS est tambolaki. Surtout les bateaux à tambolaki, ils jeunes, entre 18 et 25 ans. Bangonde, lundi, lobby, la moko au tambola, bateau, on a des bateaux tambola, et ça, pakate. Non, on peut te reposer là, au comme la biso. Alors, que bateau, on a des déterminaka politique. Bateau, on a des catégories d'âge, de 18 à 25 ou de 18 à 30 ans. On a des belés. Ceux qui ont gagné l'élection, ceux qui ont gagné. Alors, Batouana, il faut qu'on éclaircisse le bango. Mingi, il y a une histoire dans beaucoup de côtés. Mingi, il y a une ramification politique dans beaucoup de côtés. Et Mingi, il y a solo, il y a l'occasion de livre. Alors, il y a l'obligation de la bonne information pour lobby. Quand on va décider à venir à Congo, on va décider avec connaissance de cause. Merci beaucoup, professeur P, journaliste José Adolphe Voto Nabandi na lisungi à équipe technique pour banakosa pour éclaircir sous son opinion. Ce qui moi 2 ou 3 émissions, tout ça la plateau moko pour na bateau bakoki koyo bazala makoki akoya pour bazwa beaucoup plus d'éclaircissement na émission oyo. Lelo kisangani esili kisangani to clôturer yango ba ebele balinga ki yango meto suka ki wana na cardinal Mosengo lelo tozo beta lisolo mususu lelo tozo lobela professeur Voto na chronique na ya lobeli Lemera destin croisé Laurent Désiré Kabila et Denis Mukwege mais les bazala tumi balé to ki ba kombo Laurent Désiré Kabila na Denis Mukwege croisé wana destin croisé wana Laurent Kabila Désiré plutôt Kabila na docteur Mukwege écoute na kindengini mais to kindi malembe toana ngoma na biso lelo émission to ko zwa kaka Laurent Désiré Kabila atambala sima to ko lobela nani docteur Mukwege professeur les mères en mozani kombo ya moto to lisanga moko to nini les mères ezali. Les maires, ils ont mboka moko ils ont na Sud Kivu, ils ont localité, ils ont mboka munenete, ils ont agglomération. Moi le roi bamboka il y a l'intérieur, ils ont l'activité dans Makassi à l'époque, il y a 25 ans, l'activité Makassi ils ont qui hôpital, ils ont qui pratiquement le plus grand hôpital dans la province il y a dans Sud Kivu. Alors, tous les maires, l'économie destin croisé, c'est-à-dire, moi, je vais m'assurer à Kisanga, que vie à Batomingi est changée à partir de Kisanga. Laurent Désiré Kabila, vous tournez dans Boko, c'est l'histoire en Boko. Docteur Mukwege, vous tournez dans Boko. Vie à Bango est changée à partir des maires. Donc, l'histoire de Bango, l'histoire de Laurent Désiré Kabila, au cours de l'histoire, on a été sans mettre les maires. La docteur Mukwege, il y a un mokimba lelo, on peut mettre na été sans mettre les maires. Les maires, ils ont mboka wana, ils ont qui na hôpital nango, il y a mboka moko très paisible. Alors, l'histoire à les maires est bandie en 1996. En 1996, on a eu une guerre à Afdel. La guerre à Afdel, en 1996, je crois, à partir du début octobre 1996, moi, Boboulou et Bimaki dans la région wana. Avec la révolte de Bayamulenge, c'est-à-dire Bandeko, la biso Bayamulenge, c'est-à-dire tout Congolais, Bazalaki dans la région wana, Tomboki contre l'autorité établie, contre le gouverneur et la suite qui à l'époque. La revendication de Bango, si les gens yebani, Balingi, va reconnaître Bango le corps congolais, Balingi va faire dans le territoire, alors Zumandoki. Mandoki, gouverneur à l'objet dans Bango, mais ce que j'ai ma nationalité, beaucoup de Mandoki était. Ou alors, vous réclamez la pété, ou alors, c'est aussi Mandoki, c'est que beaucoup mis Bangouna, il y a gouvernement. Alors, les bandits, moi, mon boulouana, pour Tomboka, tout ça. Et, mon boulouana, il s'allait marquer pendant presque 10 jours, une semaine. Médias internationaux ont dit que le Bango, on voulait venir dans Kivu, Bayamulenge, pour réclamer nationalité collective, tout ça.
au revoir de Bayamuleng. Alors, et comment on a appelé comme Bitumba, comme le 6 octobre, d'accord, nous a très important. Le 6 octobre, 1996. Quand on a eu le destin croisé de Kwege, Kabila, c'est que les maires ont côté la carte ni destin croisé on tout le monde même si malé mais côté yeba les maires wana et côté ndengeni les maires ezamboka ezamboka c'est comme mboka ngo activité à munene où yeba les hôpital munene les a plus de 300 lits très bien organisé l'hôpital à suédois c'est comme docteur Mouko de Pierre au sein hôpital wana c'est comme tant on dit tous les bandits c'est quoi baba mulenge ba phase que ce passé dans Mobutu bazuki mandoki pour défendre mboka bato bakufi quelques soldats à Mobutu bazoki bamini bango l'hôpital wana c'est quoi bitumba wana ndenge eza se présenter gouverneur alobi o ezo sous makambo nationalité te ezo comme papaya moi conflit bani au corps. Alors, or, na simanango, plan ma casse ezalaki déjà. Tout le monde a dit la passe émergée de l'accident. Donc, complot mouné déjà ezalaki. Ezalaki déjà à partir des occidentaux, l'embaki Mobutu. Mobutu a déjà sali presque 30 ans à pouvoir, l'embillé, décidé qu'il faut attendre. Donc la conférence nationale est bandée pour tambolater, on va maintenant la conférence nationale tu sais qu'elle na Mosengo ils ont tambola malamouté va décider que il faut pas le molayer la bitum. Alors attaque à la monnaie on les a juste prétexte pour ébota penza mouvement ya sol. 2 semaines temps on va mettre national ba monnaie le combat de l'ordre des Kabila les ala quitté. Tant aussi comme Mobutu siko la comme ko lobana ba gouvernement ko baté bitumba ko eza ba paya, eza ba étranger, eza ba kolombo kate, eza ba étranger. Pour n'a coupé sa visage à Malam, na mouvement wana, bakende kozwa Laurent Désiré Kabila. Or comment il est déjà trafiquant, na bakia wa comme trafiquant na Zambie, na Tanzanie tout ça, bakende kozwaye pour aya abimiselo que yemu to bandi bitumba wana. 2 semaines après que Bitumba est bandi. Donc Bitumba est bandi le début octobre. On a tous en tête à localité à l'île. Ezaka kawana na les maires non bitumba non faut que musika te bazaka na babenga ngo la vallée de rivière de Ruzizi le plateau de voilà de Ruzizi wana sikoyo bakeko zo Laurent Désiré Kabila balinga siko ba sa visage congolais na mouvement wana mais na sima nango ezali déjà ba américain ba français ba belge ba britannique ba yokane déjà ndel ba yokane déjà Mobutu il faut attendre. Pour attendre, il faut attendre Bitumba. Bitumba wana ba sous-traité yango. Ba koni bato ba constate yango na Bitumba wana ezaki essentiellement Rwanda, Uganda et moi moke Burundi. Il fallait pas même Bitumba wana. Mais le qu'on a au début précis mbulu que eza ba paya, mon ba congolais ba zaïwa, ba telo te bo comme so moto la biso ka ngendo ezaka lelo. Siko ba keso au Laurent Désiré Kabila. Le 18, Bitumba bandit, début octobre, le 2, le 3, le 4. Le 6 octobre, va attaquer l'hôpital à Lemera. Il y a des soldats, il y a Mobutu, il y a Zokaki, il y a Tchagi Mamokuna. Il y a attaquer l'hôpital à Lemera. Hôpital. Il y a des soldats, il y a Babaya Moulé. Il y a attaqué l'hôpital. Place Mukwege a bandaki pour ça. Place Mukwege. Et heureusement qu'on a Mukwege à Zala quitté dans Lemera. À voyager qui tombait dans ma solo wana nous connaissons tant que sur attaqué l'hôpital et ça qui pendant massacre mais un massacre de l'Émer l'histoire du Congo et Ebani massacre de l'Émer et ça l'a marqué le 6 octobre le 6 octobre voilà bah soldat bah contre bah rebelle bah continue à quatre hôpital bah boîte bah bomi bah tout sous la quatre hôpital bah soldat bah malade bah infirmier bomi bango les maires des équipés à côté bah sango bazalaki bomaki sango moko ba bamie la carte ba ko bomaye ba boati ba malade ba bébé ba récupérer ba parce que il est venu à Sika ba récupérer ba hôpital mineza biloko ebele za mituka eza ba mbeto tout ça ba rebelle ba récupérer ba mousse ba récupérer mituka ba récupérer tout pour permettre bango pour ba évoluer le 6 octobre. C'est quoi le 18 octobre, 2 semaines après,
nde baye kosigné oyo balobi l'accord de Lemera. Donc ezaka la kombo ya ville. Voilà. Place makambo elekaki. Voilà. Bapesi yango na kombo ya accord. Tokomi siko. Tokoba. L'accord de Lemera. L'accord de Lemera ona engo banu. Engo bate bato babandaki bitumba. Na baki awa ezali baba ya mulenge na mutu nango ezali baba ya mulenge mibale. Moko kombo na ye Massasu Lindaka. Aselme Massasu Lindaka. Un jeune homme. Un vraiment jeune homme. Atanga na Bukavu. Et puis Azum Moutou ya mouvement wana. Akiraki parti na mouvement rebelle na ye. Ya mibale Deograce Bugera azape muya mulenge. Bango ba bandaki makambo penza. Et te ba bandaki wana en fait c'était des jeunes bazaki mingi ba soldats o bazaki ko tia maboko elaki ba Rwandais. C'était des soldats rwandais. Il y a un temps où les Congolais ont moni bilongo habité eux ils ont Congolais ba rwandais. Tant que so wani ko boya te ils ont pas attaqué biso ba ke ko siko ko zoa mutu mususu troisième mutu kombo na ye André Kisasi Ngandu. Alaki moninga Laurent Désiré Kabila. Bazuye mutu misato mutu amune Laurent Désiré Kabila. Ba ko zoye ba ke ko signer siko accord na Lemera. Accord wana eza moi accord moko ti lelo to mona accord wana te ba accord secret mais bato mingi oyo ba accord wana ba version de mais version authentique accord wana ti lelo ndano penza to zongi na makomi ndongo komaki donc accord wana ezo pesa nde naissance ya AFDEL. Voilà yango nde eboti AFDEL, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Na kati wana 4 leaders: Massasu Ndaga, Deograce Bugera, André Kisaso, Laurent Désiré Kabila. Bayokani ke basala mouvement ba bondisa Mobutu ba bengana ye. Mais na accord wana debe balobi bazo lobi bayokani pe ke po baba ya molenge bazo réclamer makambo nationalité que tango ba ko domina Mobutu il faut mouvement wana au diriger mboka et pesa 300 km en profondeur dans la frontière à Congo et pesa ngo dans les pays voisins. Na olobela ipe ba net loi bakajika les sols et les sous-sols na kati ya ba commune yo wana na chronique on dit pozo soupçonner pe loi bakajika wana ezaki pe na kati ya loi bakajika te. Donc les na ba version sur tambolaki na za confirmer te mettons abi les sols et les sous-sols appartiennent à l'AFDEL. À l'état te mais à l'AFDEL. Alors non on peut confirmer. On peut confirmer te attends que c'est en train de confirmer te mais si le accord wana to mona ngote. Ba polo accord ba lakisa biso ngote. Mais bato mususu na ba recherche na ba babi accord amonde yango ezo pesa droit na Rwanda na Uganda bazwa une partie à Congo po lisolo wana tile no ezali alors tango bisumbema eke ba phrase wana même l'ancien président rwandais Bizumungu alobaka yango alobi te ndenge bakaboli mboka ndenge Congo azwi mabele minene mingi il faut tozonga lisusu to les voir parce que mabele toza yango lelo to héritier yango Congo ndenge ezali to héritier en 1885 na conférence de Berlin bango siko basengaki tozongela conférence de Berlin babande so okabola mabele Congo ezali so ndenge eza boye te même ntango babandi koloba ke bato wana baza bapaya baza bapaya mulenge wana baza bapaya baza barwandais biso wana ti lelo ezali Kagame alobi boye nandimi ke boloba ke baza barwandais sikoyo soki bolobi baza barwandais bopesa nga bango moko barwandais na mabele na bango c'est-à-dire Kivu ti lelo makambo wana conflit wana wana oyo ezokoba kino lelo yango moni euti mosika ntango tozobeta masolo ya Lemera bitumba wana lelo esali soki na bino 96 c'est-à-dire esali lelo 23 ans 96 obeti 96 kino 24 ans 2020 lelo bitumba ezali 24 ans oui donc 24 ans ya bitumba oyo Congo eza nango lelo bitumba esilaka te ebandeli nango départ nango kombo nango Lemera accord de Lemera yango nde eboteli biso accord secret toyebi contenu na oyebi contenu nango te ti lelo yango nde ememeli biso lelo bitumba ti
25 ans au toza nango to le baké avant bitumba wana comment bitumba muke zalaka guerre de 6 jours guerre de 80 jours et on kablo muke durant avant Mobutu ayama bitumba zalaka muke rébellion ya Mulele rébellion ya Kasai mais après stabilité kotaki pendant presque 30 ans Congo ezalaki stable akama bitumba ezalaki te depuis accord de l'Emera depuis 24 ans les lots jour pour jour, les Congolais m'ont fait. Le rang de Kabila a fait, accueilli, Atiki Bitumba. Bitumba, le mouvement est se succéder du jour au jour. Merci beaucoup, professeur. Mais natanga ki chronique na yo, nazwa ki pena ngonga nanga pena ya kotanga yo. Au Kaboli yango na biteni 11. Il y a Liboso Bandi, 3e guerre mondiale africaine. Au Bandi, plus de 5 millions de morts. Début de la guerre, donc chaque sujet au Bandi peut expliquer penda na molaï na yango. Bato oyo bato bayele, o batala kama kambo ya mokili, o batala kama guerre. Tango batali guerre oyo sa na Congo tilelo, ba bengi yango 3e guerre mondiale. Guerre mondiale, elle a été en 1914 et 1918. Première guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale, en 1939-40 et 1945 ici. Depuis deux guerres, quand la guerre mondiale, il y a que les pays au monde va besoin de mais la grande puissance. Là, allié na bango. Mais depuis deux guerres, il y a des guerres. Depuis les deux guerres, il y a une guerre où les Israéliens sont battus et belés. Donc la guerre a commencé. Exact. Puis la guerre, il y a une troisième guerre mondiale pour l'année. Pour la raison est belée. La raison est que a duré la guerre. La guerre est en 1996 dans les mails dans le lobby. Le 6 octobre 1996. Lelo, tu vas le quantième. Lelo, le 12 juillet 2020. Le 12 juillet 2020, guerre des Akaka à Congo. Guerre des Banda, le 6 octobre 1996. Lelo, ça fait 24 ans. Pezoko Bakara. Première raison, durer la guerre, et on est aussi la terre. Deuxième raison, c'est l'atrocité. Au moins, guerre mondiale, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, il faut faire des bombe atomique, des bombes guerre à Congo, atrocité et l'équipe mingi. Babomi batona ndenge nyos. Babomi batona mandoki. Nyos ma mandoki mais guerre à Congo et la kisi ndenge moko ko mabatu. Ko batona machette. Ko kata bato kingo. Ko kunda bato vivant. Bazi tant que zo bango tant que mali na nzoto mais en réalité mboka na biso bana na biso ba yebango. Ba komi na mboka ba rebelle ba komi na mboka ba kanyi mboka bimba ba convoquer batu ba lobi ba mboka tout na mandoke maboki mezata sali sec ko violer basi bazu chef ya mboka chef coutumier moi sinaï va violer devant tous les villages pour détruire moral à Congolais. Moi, je chef coutumier, il y a après ça comme il y a après ça comme ordre dans mboka, il y a garant, il y a pour battre la mboka. Si comme moi sinaï va salir de loin. Bakunda bato yomo bako kanga mutu bali bana ko timona bele yomo ko timoli cimetière na yo o timoli tango komi na taille na yo o zindi na kati mutu tika libanda ba bandi ko kunda yo bakundi yo batiki mutu na yo libanda ti okufa ndengwa. Donc atrocité oyo Congo et vivre bato o baza spécialiste ya bitumba balobi tout le monde a une la dimension de la guerre mondiale. Les raisons de tout ce bateau, guerre mondiale est le nombre de victimes. Si le lot est solo, nous avons le nombre de bateaux au Congo avec exactitude à Zate.
parce que tous appellent moyen pour tanga yangote. Et ça pour estimer depuis 24 ans entre 5 millions et 10 millions de gens qui sont morts à 24 ans. Mandoki, Nazamba, Poboma, ainsi de suite. D'abord, le nombre, il y a bateau qui fait 10 millions, tout le monde a yangote quand la guerre mondiale. Quand la guerre mondiale, il y a fait des noirs. Raison. Et là, on a Congo, Mboka, Sans 10 millions de morts, ils ont la population de la Belgique. Belgique mobile. Et donc, la Belgique, la carte à Congo, va l'immo. Et Tilelo, même la Tongo et Lelo, va continuer à couper. Raison où nous sommes dans une guerre mondiale africaine. Guerre mondiale, mais africaine. Donc, ceux qui sont en Afrique. Raison où nous sommes dans une guerre mondiale africaine, ils sont belligérants. Bateau, bateau, boum. Ils ont dans Liboso, en Afrique, ils mboka moko bato basangani kobunda. Raison à casse la sokotali na bitumba wana tango bandaki ezalaki AFDEL, c'est-à-dire ma 4 leaders wana tangaki contre Mobutu, Arna Mobutu. Mais chaque camp ezala Mobutu, ezala AFDEL mutomka bengaki bato na ye la kata bitumba. Na lobaki catégorie liboso sima AFDEL ezalaki to bana Mobutu. Mobutu tango bitumba ele makasi basoda Mobutu balembaki to basolo moral elembaki déjà armée ezalaki sous malamu te baofuta bato bien te basoda Mobutu ntango baobunda nalobaki na lemera ntango babandi bitumba bato Mobutu bazokaki bakupaki ebele. Alors Mobutu amonaki ke soki akonte kasi basoda na ye akokoka bitumba oyo te, asengaki renfort ate kozala mercenaire azwaki baserbe bayugoslave bamindele bayaki ala baya kosunga ye bamindele bayaki kobunda Mobutu bamercenaire serbe na bamercenaire yugoslave bayaki mpe na baavion na bango. Donc ozokomona ke bitumba ya Congo mindele bakoti kota ya Mobutu. Côté AFDEL déjà, dans le baki, na sima AFDEL, batami sima AFDEL ezalaki ba américain, ba français, ba anglais, ba belge. Nous sommes pour mboka moko ka. Bataki sima. Donc déjà que surtout le but déjà guerre à Congo, na poto déjà français, anglais, américain, belge, serbe, yougoslave. Vous voyez ba sanga déjà mindele ba koti guerre. Ba spécial ba que ça guerre mondiale. Na tina wana. Parce que ndele déjà ma côté. Quand on a AFDEL, on a catégorie à mi-balai AFDEL les années Rwanda, Ouganda, Burundi. Il y a solo peut-être qu'on a bandi guerre na nini, a bandi guerre na Lemera, AFDEL c'est qui n'a pas tout hein. Même le Rwanda c'est qu'il n'a pas soldaté. À comment les trafiquants ils n'ont pas soldaté, qui ça c'est dans les soldaté, bah deux jeunes na Bugera, na Gracias na Massas, mais c'est pas des soldats. Les soldats au Bunda, c'était des soldats rwandais, l'APR, armée patriotique rwandais. Et ils ont été remontés. Pourtant, on va avancer, commandant de des opérations. Ils ont été chef d'état-major général rwandais, James Kabarebe. Ce qui est sur là, c'est que vous avez un peu il y a la zone. Tango na ba catégorie wana bitanga liboso pona AFDEL bamindele. Deuxième catégorie ezali Rwanda, Uganda, Burundi. Et soki na Rwanda, Uganda, Burundi te sima Rwanda, Uganda, Burundi bamboka oyo ya likolo kuna na este nyonso bakotaki ba Érythréen bakoti bitumbani ba Éthiopien bazalaki na kati nyonso bakoti bitumbani ti ntango Mobutu abandi koperdre ba terrain au fur et à mesure que bazoya bazairwa bazomona ke bilongo ya bato bazobunda ngo bilongo ya bilabila oyo eza bakongolais te sikoyo discours wana ebandi kohandikape AFDEL so bandi recrutement bandi kosoko recruter basoda bavrai congolais bajeune mpona baforme armée. Ce qu'on appelle la crise spéciale, c'est que la plupart des jeunes ont recruté qu'ils arrivent à l'amitié. Entre 14 et 18 ans. On se dit que moi, à 14 ans, à nous, tout à la mabélé.
Kadogo. Solo Kadogo banda kinde wana. Banda ko recruter bana. Normalement du solo oyo ce qui président justice c'est ça les makambo ko na belé parce que mbala liboso o ba vivre recrutement ba enfants soldats. Pour mon beko ya Nations Unies et pekisi ko engager bana mike na soldats. Mais armée wana oya AFDL est qui constitué de plus de la moitié. Presque 70%, 80% na bana mike. Bana pesa bana, pas 16 ans. Bana mike. Anecdote faisant que quand on bana na ba côté à la Kinshasa au monde azali moi mike. Asi na ndoko bazali moi mike. Au monde ça aleki na balabala aza soldat na mandoki na akoti bana âge de ba beta bana. Ba âge de beta bana, tu ba bana to beta ba ndimi. Azi munduki na atelase. Azi munduki atelase akoti terrain. Abeti bale pour ça ya ba ya kosakana ya moi mike. Abeti bale so asilisi azi munduki na akeli. Donc il est déjà en fait il y a une fraction monnaie. Une fraction monnaie mais comme américain de bazaki sima makamba ngoti le mutu alobela makamba na zaki les infractions pour engager des enfants soldats donc guerre wana bayaki ba nike mwana muke aza na raisonnement mukuse ba préparer ba la qui c'était à tirer ko buma et ba soda mobutu ba bandi ko kima donc quand on parle de guerre mondiale africaine eza pour na ba raison wana na bando ba makambo raison à soupe les années atrocité na baki yango donc eza na mobeko ya guerre parce que guerre eza mobeko guerre eza te que osaka guerre to ko bomate guerre eza mobeko nango comment na ta place nyonso guerre eza place nyonso guerre eza le makambo na ba croix rouge bayaka na mobeko ya guerre croix rouge ifaya croix rouge ko bomaite parce que aza kokote la mutute musana na ye kolokota bibembe kokunda poso bibembe tika na balabala boye bato bazobunda na bayebi ke mobeko ezalaka sona moso ezaka na mobeko na yango guerre ezaka na mobeko na yango po muto azobunda bomi enemi aza na tako kunda enemi te ozomona bato mosusu bakoya neti croix rouge bakoya baolokota bibembe bakundi poso bibembe tika na balabala na nzela ekopola ekopesa épidémie bato ko batika bakufi na bitumba te bakufa na malade bazobongi bayebaka pe makambo bayebi yango normalement soki o engager ba rebelle o engager ba soldat c'est l'armée il faut oteya bango makambo wana il faut oteya bango ke tozobunda bitumba ezaka na règle na yango alors libanda ya règle wana eza na règle misato oyo l'état mobeko ya l'état na mobeko mokili mobimba etelemelaka yango abengaka yango génocide crime de guerre na crime contre l'humanité. Génocide et ça le rôle là koboma bato pour baza bikolo boy. Nous sommes so bando pour bato pour baza appartenir à bikolo boy. C'est supposons que tozo boma baswaili. Tout le monde baswaili comme génocide. Et là on a mokili efekisi yango soko osali yango okosamba na CPI okosamba bakokanga yo. Et là parmi balé crime de guerre. Crime de guerre, c'est le coup là, nous avons dit awa na lemera. Bas soldats baken à front, bas zoki, baken au hôpital. Quand le soldat qui est au hôpital, a déjà mando quitté, a commis malade. Ce qui veut le jour hôpital, on a besoin de droit pour bombarder. Ce qu'on bonnie dans une autre hôpital, c'est un crime de guerre. Faut pas l'aller là. Et nous connaissons les mines à l'hiver. Et nous connaissons les mines à Congo. Bato oyo bazala bango isu ma position ko bundate ba mande mutu na mandoki mabo so mutu na mandoki mabo ko te ata za ni ko kangiye ko ko tsebolo ko ko bunaite asa ta impuissant crime de guerre et ça la mina Congo et belé génocide de Salemi ndengeli tango na baki awa ke bitumba wana commandant o azako mema front wana ya AFDL azaki rwandais comme on a James Kabari a comment qui chef d'état-major général ya armée ya Congo na Kinshasa tango ba yokana Kabila temyake alors tango bango bazo ya wana bazana calcul na bango ko ba rwandais bazaki na bitumba na bango kuna entre Maputo
na Batuti. En 1994 déjà. Batuti, après ça, na Batuti, Bengana ka Bautu, Bakatisa, Bakoma et pas na biso en Congo. Si ko tango bazoya bitumba na pona AFDEL pona conseil Laurent Désiré Kabila ba profiter pour ba régler pe makambo ya Bautu libela. Bautu ta ba comme na côté na Kobano fa na ba camp de réfugiés. Par 3 fois au moins ba soldats ya APR ya Rwanda ba bomi ba Bautu. Quand déjà la frontière qu'on a dans Mabunga, Bautu, côté de Bango, Beti, Bango, Massas, beaucoup fait belé. Bango, Batikal, Bakini, Batamoli, Bakolo, Kisangani. Tant que le armée Afde les Oya, les Olanda Bango, Bango, Liboso, Afde Nassimo, Ti, Bakuti, Bango, sur la Kisangani, Batingi Tingi, Babomi, Lissu Bango, Bao, Batikali, Bakini, Lissu. Comme ça, Bango, Bakolo, Banda le maire a dit qu'il cherche à baser à Makomako. Bon, bah, Tikale va kimiti aux environs de Mbandaka. Bah, Outu. Si le dossier est dans Mbandaka, on a quelques Outu qui bazar. Bah, ça nous va faire comme bazar, bah, Paya, bah, faire sous la camp. Tango, bah, Sodan a fidèle, bah, qui bazar, bah, boni sous Bango dans Mbandaka. Et bien, bah, on peut aller pour bazar Outu. On va bien en génocide. Et ça n'est mis dans Congo A. Où il y a beaucoup fait les Congolais, bon, est-ce que les Congolais peuvent prendre un génocide? Il y a un débat, il y a un outre, il y a un outre, il y a un outre qui massacré dans le Congo pour, donc, dans le lobby, crime de guerre, et ça l'est dans les Mera, et ça me fait partout ailleurs, génocide, et ça l'est mis, et mingi, autre, crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité, il y a pour le moment, tout, Koyokola, Bomoto, l'humanité. C'est-à-dire, même ce qu'on a kamutute, même ce qu'on a dit, ils ont un loco au salaire pour Azamutu. Nous béco pétition. Alors, crime contre l'humanité est ça les mingi na Congo, loco la ni, loco la viol, la base. Tilelo, viol et banamité. Si vous violez moi, si vous violez moi, même si vous êtes ennemi, et ça la calamité. Alors, mon béco, il y a l'État, mon béco, il y a Nations Unies, et pétition viol. Depuis les Mera, le 6 octobre, il est là, viol et portable. Et outil ou les bandits. Na 96, le 6 octobre, l'accord ou il y a les Mera. Il y a des viols et bandits. Bah violer bateau d'abord des banda qui wana au moins le temps va violer bateau dans la guerre. Bon, on s'est dit que ils ont une guerre et pour les Kanamo. Mais c'est quand on guerre ici, tant que Laurent Désiré Kabila comme la pouvoir violer les autres continue. Tilé. Dans baki awa kokunda bateau vivant. C'est un crime contre l'humanité. C'est que professeur namakambo nyonso yo lobi wana. Ata tribunal mon côté spécial et tout pour basambi sa makambo wana eza peteto eza na makanisi pe rozalate na 2003 ba voter Mibeko pour balande la makambo wana voter Mibeko Congo est souscrit na Mobeko wana balobi il faut balande la makambo wana ndenge babuma bato mais par rapport à enquête salemaka enquête internationale Nations Unies avec un rapport mapping voilà rapport mapping et ça les enquête ça mindele baye na ba congolais pe baye babandi ko landela makambo wana moko bato batikala ba témoin ba pesa ba témoignage na bango balobi et un rapport munene plus de 600 pages. Rapport munene batangana ba kombo ya bato batangana ba komba ba commandant batangana komba ba témoin bazwa ba photo bazwa ba déclaration rapport wana ezali ndenge lobi soki lelo mokili parce que makambo Congo ezo ba Congo te mais lobi awa eza makambo guerre mondiale donc eza lebele kota l'état congolais pour sambisa ngote on somme na lobaki awa ba Rwanda bayaki ba soda Rwanda bayaki commandant chef d'état-major général ya Rwanda comme chef d'état-major général ya Congo James Kabarebe
Sauf que les la zone de Rwanda a comme ministre de la Défense dans le Molaï. Sauf que l'État congolais a ça, c'est l'ennemi. Alors, on a quand même Rwanda. Donc, et ça, c'est ça le niveau international. Mais qui nous s'y communauté internationale va souder bisoté. Banzo souda bisoté. Yami balé, étant donné que Batouana, ou ya AFDL, nde bayaki, bakomi na Kinshasa, bakomi bakonzi, ya Congo, donc bango moko baza l'intérêt que dossier au moins est liboso. Pour autant, bakotouna et comme balukela ka bango. Bakoza bonso, bakoza na kati. Bakoza na kati. Bakombo pe kangama. Ozomona. Nango moni et comme libiso compliqué. Bon, professeur, wane zaka ka mutuna yelinga iboye. Le linge bango mo pe bazali bato ba ya AFDL ba misusu pe kino lelo bazali. Bazana kati ya pouvoir wane. Est-ce qu'il y a moyen zalité yako mettre fin na batrocité ou le 24 ans déjà yango occupé to ebite so ko silaka. Est-ce que moyen zalité yako kata makambo wana ko pe accord wana ezaki secret mais Kabila musée azate mais ba mususu batika na sima wana bakoki kovanda susu autour d'une table te bayeba kosolola po ba mettre fin na batrocité o totika na monga moke professeur oyo eyelinga kaka boye omeka ko yanola biso bato baza kobunda ba ONG baza kobunda likambo bon likambo ko eza likambo ya ba ONG mususu pe koma nango ya mbongo comme nango bakoma nango ba commerçant oui mais makambo oyo ya liwa ya bato okosa commerce na kumba liwa ya bato te c'est vrai que ba ONG mususu pe ba ONG ba congolais baza kobunda ba ONG pe ya bapaya comme makambo na lutte contre l'humanité. Et quand ça là, même les luttes en Pengana, même si on a des machines, nous sommes tous en matin, et pas à Moutou. Même si on a des machines, à Moutou, on est fait belé à Bapaya, Bakota Makambo Yango. Ça pour plaider. Pour Makambo, il y a qui les six oyo, et Boti Makambo Benatangi, la six Kotanga Babelligérante. Basé belé. Pour guerre, on attend le secours, le rang de Zira Kabila, comme la Kinshasa, il y a Liboso, Banina na Bayakina Bango. Babaya monenge wana bayokanité babaluki lié ye ta wa bengani chef d'état-major général ya Rwanda bizonga le congolais ye moko baza congolais pourtant voyez batuni à l'époque papa Etienne Tshisekedi mutondo tunayi no lisolo eza monene to baloke na ndambu na tuto kokoma na destin croisé wana ya musée na docteur Mukwege mais le tozana on a dossier ya musée donc il est malem tant musée komi to moni ba soda wana bato bazana kisasa ba age na ngana balekina na bi ba yebi solo oyo ba moni bato po Rwanda ayebani Rwanda physique na ya za différent na congolais siko ba doute komi kokota papa était na kekota la musée d'abord non bapekisi amona musée il y a une génération musée aza muna ebana musée politique depuis kala bapekisi amona musée après finalement atuni abile musée ezani yebisa biso bato oyo oyina bango oyo et comme toi tu ba prisonnier na bango ezani ya liboso musée erreur liboso musée à la salle avec baza ba congolais c'est quand on mikoleleki bazo kanisa na musée et donc dans le but c'est que natanga ki bato mine awa isa sungando musée Deogratias Lubera na Masasu déjà quand on va signer à quoi les maires wana quand on poussa ni muke babone isa sungando na ba wana zongi sima pour la kozonga na Kinshasa alors musée ebe que le ko babomi isa sungando vu na pesa na danger mais azaki mayele angaki toko makishasa na hotel makambo wango après kwa bimisa mandoki après mandoki te kwa bimisa makasi na ye tango siko abandi ko bimisa makasi na ye bato wana wanja bayokanite siko yo musée lokwa comme na sita comme bande ko ba comme belé abimisi siko manzaka bité baza ba rwanda abimisi ko yo baza ba rwanda il faut bazonga do babeba naki c'est que à Longoli James Kabare le chef d'état-major général il faut azonga Rwanda
pesema mobulu na Kinshasa awa Masasi Beti balongwe awa bazongi Rwanda tango bazongi Rwanda et où le 2 août 98 babali guerre mosusu professeur na moto sukawana d'accord totele manano wana ngongeza ngonga isoleza monene Mzee Laurent Désiré Kabila kovi na Kinshasa abimisi manzaka James Kabarebe bazongi 98 bitumba ezongi lisusu tabakobe 98 wana balobi totelema wana na oyo toyelaki ekokisami te il faut tobandela ngo totelema nano wana mpona lelo ata samedi oyo eboya tokokoba susu tosoki na 98 James Kabarebe akei 98 bitumba ezongi bandeko balandi ya émission lisolo ya mboka na bandi ete na tiki bino na posa ngai pe na zuye na apprendre belé bino pe na bandako je pense bo apprendre belé bao musumaka mususu ezaki ba zone d'ombre pa na biso pe ngai pe na teyami lelo je pense que bino pe botali biso boteyami o aza mo ba question mo ba éclaircissement ba point mususu je pense que nini numéro eza na se ya etando ike na bino bokobenga bokotuna ba question bobenga te professeur abi mingi eza ba SMS po toyeba kokoma ngana bino tokutani susu samedi oyo ezali koya po tokoba na lisolo oyo eza monene makasi papier to kaye carnet biki na yo komaka oyekola lisusu lokola ngai pe nazoyekola awa aza invité na ngai mais nazo profiter pe aza journaliste aza pe molakisi oyo na lopoto bengi azali professeur. Merci beaucoup professeur José Adolphe Voto na koyanola na invitation na biso na bandi samedi prochain tokuta na susu poto koba na lisolo oyo Mzee Laurent Désiré Kabila na Kinshasa bayokani tabimisi manzaka James Kabarebe bazongi na Rwanda 98 bitumba ezongi lisusu na bandi samedi wana tokobandane na point wana botika ya malamu kimia na kolo mabota na lino. Au revoir.